ça n'engage pas que pas dans ça n'a plaisir trop parce que mon moi on a tembe na tembe donc yesko plus que tembe donc on tombe la liboka bateau qui na bon ils a blague te Karine blague et puis aux a dedans donc ils ont manga tout temps qui est aux États-Unis ça avant coup de voyage yé mo vanda yé moko abi beaucoup pour le to qui est aux États-Unis to betano AR et puis to zone to beti featuring mon donc massa za la mtema bolingo bino bokende nanu après biso to tika la pena ba musicien ba tika la to gérer makambu et puis so aye ba voyage ze belé to kende na biso pressé te to kende bino bokende nanu bino bokende nanu. Merci beaucoup mais Guy Boropolo si koneti mambolata esenga mutaza mukie aza na libu muteto okyoza pe ponga na ba saper neti na mona mambolata on dirait qui paraît soutaité poneti ba ombre jaune ane pembe mukuse munene ma saper akim presse de Lausanne a pembe mukie mulai saper banikes ba yaka ba saper au sentier du tama pe ventre ce qu'on a zoé bate sapango non qui parle en côté Congo Glodidia Sika la mignonne la mignonne très simbelenga bro kata. L'air est venu, il est déjà là où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans les seigneurs, Nakoti Kayote Eye, l'album Nakoti Kayote de notre frère Amissine Ibrahim Delphin et son groupe Lumière des Nations. Mama e Toti Kalakaka boye potobine la nzambe nanzembo kitoko lokola Nakoti Kayote. Kokangamanan Nzambe, Izalika Wangolu avec les chansons Kelema, Atelemi Lisusu, Bona Komundela Bayou Yaye. Encore Fongola Yabomoy, la clé, Likambo ya Fongola. Ngolu, tout est grâce, la chanson toute autorité, Mama et si Lina Nute, Tolo Belango na ndenge mususu, Tope na langue mususu, Nyosha, Tobakisa, Loyembo Lokola 365 fois. Et enfin, glory be to our God. Ma wanande banzembo et pesa melibiso pototika la kaka awa bitu binela nzambe. Likolo ezakaka ya kofunga mapona bayo ya ye. Oh my God. Telescope qui est non ba série wana. Tous les bamaki ba Guy Mokonzi bikenga baza benga Guy Mokonzi na iba comme na bino au mona maki biso tozwa ya Guy Mokonzi na biso moni na famille ozo ba ba ya papi tombala ba ya mi po mwana ngele ba vena ngalingwala ba papa na biso batumba masikini ozo comprendre ce que ba biso ba famille na ba ndegote ba carton ya raté ba koli ba DHL tinda ate fala na sani nene obenda bilili côté Chine pe mamuza lango bien mutako ya nepe na zando abetine pa bec $50 ma propre dégâts le long moment te batauti mikila kuta bandegone tout carré amona basket osenga biloko pe sile koma kaya tinda ndembongo amona basket osengete amona t-shirt osengete po Guy Boropolo za donc le lo monite ke makambu comme normal les a makambu te ke yo ya koswana te na doza makambu ti lelo pe na doza makambu lelo na un style yo ya baba Karine au monde en un mois, on a pesé un mois parce que mon ezana na makolo minga bastar. Mon tu vas bête mon baba oyo ba chancel à cause si ça match ma bête sur na nenga boyo ka ba Gucci bimi. Dès je reste que ma bête elle est en plein beau marché. Dans le monde ba Gucci ya ba Vuitton ya solo. Ils ont vraiment bon mikolo za style na nango malembe ekota batu ekota. Voilà, merci beaucoup Guy Boropolo Nabike. Bana poto balinga herba mon na robo habité ba kosa biso petro. Les peut-être comment découvrir vérité ka et pas Karine Mokonzi la baronne. Bon mais ça no benga futur mikiliste hein bana poto donc à la mingité.
Kalamingi était Olympia de Paris dans les 15 juillet toza déjà wana na kati ya Paris na bi que général Akafulek en vrai wata et na bosani pe soute check fou et na bosani mon papa Gisi Mwanga Robi ngele ba bi terrissage à forcer donc on a soko mais qui j'ai de na bi ndenge ezala te yaki Boropolo tout monde on a ba mission et puis on héritier wata beaucoup c'est la famille frère na yo au que le banine parce que na minute Orlando ba fan nepe na poto Orlando les 15 juillet Olympia. Ouais, vraiment, héritier Watanabe, Lelo, Karine, Naloba, on trop dans le plateau. Et puis, Luki, on a rando partout. Naloba, on trop dans le lobby, dans ça, on a master, on musicien et belé, na boité. Mais héritier, on a plus famille. Ndéni, si on n'a pas héritier dans une audience, si on a commis à toquer, pas na fongo, le porte-fongo là. Na côté, na chambre, tout partout. Si on a besoin de plan, na soki, plan, na bimi, na kei. Et maintenant, ça, là, on va tout. Tout est par place sous moi ba limite les alliés et tout donc c'est la famille ma ça n'engé mazo kende pas l'anglais ça linga plaisir trop parce que mon moi les a tembe na tembe donc yesko plus que tembe donc on tombe la liboka bato qui na bon les a blague te Karine blague et puis oza dedans donc ils ont mon tout to qui aux États-Unis ça avant coup de voyage yé mo vanda yé moko abi boko polo to qui aux États-Unis tobetano AR et puis tozongi tobeti featuring mon donc massa za la mtema bolingo bino bokende nanu après biso to tika la pena ba musicien ba tika la to gérer makambu et puis so aye ba voyage ze belé to ko kende na biso pressé to kende bino bokende nanu bino bokende nanu. Merci beaucoup mais Guy Boropolo siko neti mambolata esenga mutaza mukie aza na libumu teto okyoza pe ponga na ba saper neti na mona mambolata on dirait équipe sous-terre été pour neti ba ombre jaune ane pembe mukuse munene ma saper Akim Prince de Lausanne a pembe mukie mulai saper banikes ba yaka ba saper au senti di tama pe ventre siko nazo yebate sapango non équipe lango te mukie munene mulai zaka ki muto zala bien habillé et pour beta biloko solo c'est ça le problème parce que so de bito bataille milai bonga parce qu'on a la moi slim bon siko non le bani et c'est ngara qui muta bete logo isa on ande ba mannequin DP slim taille ce que tout le monde a peu mélange à taille ah ouais bango bazala juste pour nous présenter gara ba présenter ende singa bon ouais mais siko so singi sko ki batunyo so basomba ozo mona teke so ko ba teke la batamiki net nga be défaut na ngoma bon la ko somba bila mara na taille na défaut na ko mi to sala moins fort so maman ba double XL moi ba 4XL pour na batu pe minene parce que mutum so za mbongo na e asa besoin quoi là ta bien yo loba ni pas munene ga là ta tu be pas mukie non mbongo ne loba akotsa libo na poche bo aza mukuse là ta mais siko pour ozala siko saper ati bon pour ozala pe saper mon PC bon que na boutique non otali yo mo ebi que était mère to père non pe so blomo na otala pamba pour oza mutabilamba oui wana pe amso e kontara et puis ebi ototu na tout à l'heure à la plateau moi sport moi ni bablo retour na pe kontara mutabilamba pe faza mutu mo waza présentable. Donc papa yoyo moni epé boye abi oui oh vraiment il a mappé bongi na e pour mutu to obeta pe ka bo betino lo bien mais que non net au monde kota no pe salté talara mato. Voilà, merci beaucoup Guy Boropolo nayebi que vient nga choisi matata o sepela Jumi bella ou na bosa témoin Mirajabu Yama non na bosa mpete susu vient nga na Londres eh mama batunya so kombo ekyoki ma yete Kombo ekimi yani kelo ya kanto kelo ya miss kelo na bosa mpe soute numéro 1 na bango tout vient nga Gocho mascotte na kata Londres number 1 na kata bango nyoso et surtout que na batu nyoso balinganga mingi ngape na linga bino mingi mais bayaya boko pesa biso kombo mouvement bo répétaka wapi bo ade na studio to esili wala baron orchestre na bino yango ya bana Congo ya bana poto acoustique musique ya leader avion yeyo elongo na ba massa nanga tout aussi sa chanson fait na Guy Boropolo poilo natika na chanson mon en studio ya Peggy Mbenza na des génériques na bino à bientôt vous avez déjà trop de victimes sur le bac. Voilà bon bongi ça aussi c'est absolument nzema Guy Boropolo ya Guy Boropolo vraiment to komina suka to komo chité moi ba dédicace na bat ba hôtel yo nga na pesa ka ba mbote na boss Junior Mawete ya Guy Boropolo boss wana na kati na chasser Junior Mawete les boss boka no yagi vraiment boss nga fona longo le chapeau pour mon respect boss Junior Mawete pour yoso bimisi mutu petite sœur nga za la blague té quand on a mais za la te petit na nga onité o sa mara moyemona
Lelo na Congo en tout cas aux parmi so baza 2 ba 3 aux parmi. Donc boss n'a pas sûr vraiment ba bon dimanche place aux na bi petite sœur représenter ngayo na mona yo boss ça na mi en Angola. À l'Angola, ok. Donc, ce pays comme maman privé, hein, bière privée. Et ça la bien. Donc, tu as chassé, donc 0 km va utiliser. Donc, c'est propre. Vraiment, boss, vraiment, bon dimanche. Pour ce petit sœur, le on a mis maman pour y à ben na ba tu pas matin. Je suis à ben donc c'est que carré. Carré boss. Mes respects. Moi, je suis mère pour Guy Boropolo marié, je suis marié, donc je suis un message. Ce bon moni Kenny West, c'est qui m'a ma caméra. Ouais, Cynthia Bass, je suis baby, na lobby, na limite quelqu'un na beta ngwa, mambo vide. Te beta ngape na ko makomba mbali na ginga landa ko yoka sobeti. Ngape fela ko makomba mbali na papa na linga bale, na mo lokolo. Komika na centimètre bakanya on a place à mayaka wana ba linga Cynthia Bass mututu ba yebi amoni lelo batnu so mo landanga nga tu ba mo landanga ke pour quand les aka marambo jeune garçon to jeune fille abimisa mobile ne auta de ke on a kabelo on a baksa mbongo ndako ke bana transport on a chaka crédit mais lelo comment au signer batutu. Donc au senti ma signature yango batutu mona maki komela makambo losko yo ba mabale panza na likolo nanga yo mona boko polo na te ninga sala na momina e wana yo mona boko polo na la tsa momina te yo mona boko polo na China e komi siko problème bato to problème mère bete na concert anini akenda na biso likolo kolo na biso mo ba viton na pardon Karine pardon deuxième mutu na roye la ezayo donc on a masqué siko ba mabale panza na pona marambo wana vraiment on a mon profil mère boaki ka loko siko wana boyga plan moko siko mona babilo eza wana Karine ngoso bandu les anga na beta lisu makasite na mona mona ngene ezalaki swagi gondo a disquoi pete na tiki siko mupanzi bo moni lelo komanda ni ngai nani bilamba ngai nani prêtre batu bakunda prêtre belé siko na monsa neni ngole na beta makasi na dossier na kisi na juste ko momi azo nia to mona momi na boyi mona boko polo nda sala momi ne te boboyani na panza batu siko nga bongo siko po zo taliga me likolo nga lembisi po moi mututu ketch mututu abeti mo ketch na émission vandi we prêtre momi nan Kenny asta koma bo momi Kenny sonda koma simple comme betane normal zo siko femme na okimi bongo ngasko na doka na ye senti ozoyoka ngasko na mama na bongo yango moni na to parce que grand prêtre pas ça la bongo donc bon manzo to pona Karine o jeep ye déjà sanga senti sanga la baronne yo fongenga kaka bat ba olula yo mais bozote ba kaka balinga ko kanga c'est yo faut ba joba ya kaka jango comme bongo jango moni style yo na ngo na Congo zalate mututu abangela mo tenga siko mama mwana la te ngana za déjà na ba pété déjà na ba pété belé na de poids na pesaka be mère mon na kuzebi on a poids lourd yemo de bokela ngo dio Karine no mona yano ndenga boaki makolo tenga bité slim c'est bon moi de poids lourd donc to sala kaki ba master pe bazwa pe idéologie ngo et ça la mabongo na mokili mobali il faut bundara toujours pour la moisi mais batu ba comment dévier marambo parce que biso so zongi pe na ndenga bibliquement bible mais le bibongo faut mobali anyoko mara pour na momi na ye. Bon. Voilà. Okay. Merci beaucoup Ezaki Guy Boropolo. Je crois que comme na souka toti la bamisia, ba c'est pelisa biso mke. Un grand merci na Nicolas les cadres de tous les caméramans. Merci. Wa ba bengazi na ville. Poids lourd, acoustique et musique. Boropolo e bananu bolingo ezalaka bongo. Ata olie bakanga pena kolye yo e. Tunana nona papa e mobali ya mama ye ayebi. Le faux mona mama. Comporte-moi l'hymne na Londres. Nanu bolingo ezalaka bongo. Ata olie bakanga pena kolye yo e. Tunana nona papa e mobali ya mama ye ayebi. Le faux mon amour. Babita bolimo besira no zena mono konga na santi. Bolimo na yo. Jordan et la mama nous entendons. Filtre. Cimetière zelanga pozui ki ya filo boko polo. Fils Tina le banquier. Boko polo
toyeba nanu bolingo ezalaka bongo ata olie bakanga pe na kolia yo tuna nanu na papa ye mobali ya mama ye ayebi les frères les forts mama acoustique ya miseki yango yo Landa tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata